Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Tangu tozali kokende na maponami awa yeba moto nini olingi yo pona po sino te lobi okoregrete pe obanda kobikoma bilobaloba to pe bifinga finga. Bozali ebele pona kolanda edition ya KNB News mokolo na lelo nazali na sengo makasi ya kobanda na bino semaine pona ba information ya magazine Kinshasa na biso na mokolo na lelo. Natombeli bino bolandi malamu. Bana ya Lukunga tango ekoki biso nyonso sima ya Jimmy Mukendi Chimanga. Candidat numéro 20 Félix Tshisekedi Tshilombo azali ko continuer tourner na ya campagne. Azali bongo kuna na Chwapa esika nini population nyonso tu ba puni na bango ye pour na deuxième mandat. Ba détail to landa na élément oyo. Mandaka oye. Mandaka oye. Boyo kanga malamu. Campagne électorale ezali ko continuer awa na République démocratique du Congo pour le 20 décembre et sengeli bana ya mboka nyonso bakende liboso ya irm pona kopona moto oyo bango balingi akamba République démocratique du Congo na ba condition oyo et sengeli pona développement ya RDC. Kasi candidat numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après avoir kozala na Guadeloupe Mbandaka lelo oyo akiti bongo na Chwapa esika nini akei kosenga population nyonso tu ya Chwapa bapesa ye bavwa na bango pona ko continuer deuxième mandat na ye kasi population nyonso bazalaki na esengo makasi pe bandimi kopesa ye deuxième mandat boyoka. Mandaka oye. Mandaka oye. Boyoka nga malamu. Nalingi na sala bino na pesa bino mwa litea bosala angele poete na bakandida oyo tozali oye bakandida ya bapaya bazali bakandida oyo ya banguna bazali kotinda bayiba bino conscience na bino bazwa bazwa na bino po bakende koteka bino epai ya bapaya bakandida wana koboyeba bango botuna bango kaka batangela bino kombo ya monguna oyo azali konyokola bandeko na biso ya est na nord na sud Kivu bokomona baokoka kotanga kombo na bango te ezali kombo ya mokonzi ya mboka moko boye ya mwa mokeleke te eza pembeni na biso kuna oyo azali kobomela biso bandeko tongo pokwa. Martin Fayulu Madidi azalaki bongo la kisangani esika nini population bayambaki avec impact na idéologie to landa ba élément oyo ndeto ko comprendre. Na kisangani bango kwana balobi ete moto oyo bango bakovote tope mwana ya mboka oyo esengeli akamba République démocratique du Congo ko banda 2024 kino 2028 bango baponi na bango Martin Fayulu Madidi oyo akitaki kuna avec impact na idéologie na équipe na mobimba esika nini population basepelaki komona Martin Fayulu Madidi olanda ye ndenge azali kusolola na population na ye ya Kisangani. Mboka ya nani? Cardinal Fridolin Ambongo a lobiete na ndenge makambo ezali komona na même senye moko yebi lokola
ba élection et kozala te to landa ba détail na élément oyo asalaki yango liboso ya jeunesse ya catholique. Tozali na preuve que le 20 décembre maponomi makosalema. Cardinal Fridolin Ambongo azali kosenga na ba jeune nyonso tu église catholique bazala très prudent pour na ndenge makambo ezali kosalema to pe ndenge seni azali komemela makambo ezali komona na to pe ezali kopesa ata assurance moko teske élection ekosalema le 20 décembre oyo kaka na étendue ya République démocratique du Congo mobimba kasi soki ekosalema ekozala na ba condition ya malamu te oyo ekoki ko créer makambo ebele awa na République démocratique du Congo kasi bino moko boyoka ndenge cardinal Ambongo azali koloba. Tozali na preuve que le 20 décembre maponomi makosalema. Ce soko esalemi tozali pe na certitude que ekosalema dans de meilleures conditions de transparence. Elingi koloba te liste ezali liste ya kukuru okati ya ekolo ya biso Congo. Voilà pourquoi bino bakristo katoliko bozala na prudence bozala na bokebi sote bato bakotisa bino na bonguna ya bango bayi politike te. Ezalaki na messe oyo a présidaki mokolo ya dimanche 26 novembre 2023. Bakinois nyonso tu ba réagir par rapport ya bandenge ba processus ezali kotambola ya élection awa na République démocratique du Congo bapesi ba avis na bango na micro ya Christian Malonga. Papa bisio matériel de les après et c'est comme les gens allés soko moni mona mboka président Bemba MLC azasi mafati moni mona mboka Kamere président Kamere azasi mafati c'est que élection ezali on les a pas portion minene c'est pas facile mona ba portion minene pour na soutenir mona mboka c'est que tous autres ils savent la mboka ba non élection ezali puis aux mboka zaka moko fati beto c'est que tout côté fati beto aux mboka tozane sur za mona mboka ya solo za mona mboka solo kicha maboko to voter numéro 20. Nous savons que non, nous sommes à la carte, nous sommes à la carte, c'est mon amour qui s'est dit, à ce moment où à tout temps, nous sommes à aliment. Et ce qu'on a dit, aliment, mais si on a dit aliment, tu peux tuer un peu. Et tu as vu que ma députée Belé, parce qu'il va débuter il y a 18 ans. Mais le long va débuter à 18 ans, tu as vu que tu vas aller postuler. Parce qu'il va continuer à aller, parce que quand tu as MLC, tu as vu que tu vas voter Mingi. Ma maman faut pas les gagner parce que ma maman tout des chapeaux où est-ce que vous allez bon continuer de voter bien bien. Bon tant déjà est-ce que ça fait déjà programme et puis tout le monde bah propagande c'est que bah l'élection est allée. Moi je crois que avant début décembre donc avant le 10 décembre plutôt donc déjà ma campagne les années. L'élection est le 20 décembre. Hein? Donc, pour le matériel et le Taliban, donc ça peut prendre même 2 jours, 3 jours. Alors, comme dans le moment, il n'y a pas d'élection. Au moment où il y a le président Kabila, il y a qui peut faire Kabila à l'Ongwe. Vous voyez, dans le moment, il y a le président Fatih. Peuple, nous va finir, nous allons pour Missa. Maintenant, tout comme il attend où il y a l'élection. C'est le moment peuple na place amala ko finga ay ba kota nani ko akoti sa chance de sous. Alors tu ba ko voter, tu ba ko sauver honneur ya peuple. Donc peuple congolais alonga peuple ya Martin Fayulu, alonga peuple ya Fatih Beton, alonga peuple ya Moïse Katumbi, à la peuple uni ay ba ko pesa mutu oyo asali voilà mon chance. Babali compétition ba candidat mususu ko atteindre ba millions mususu pour na sala propagande za malamu te. Wana ko yako pesa ba trouble unity. Une chose est vraie. Ngai na lobi yango na analyse na ngai côté présidentiel Tshisekedi a rejoindre yi.
mais azwa honnêtement de façon que bimisa batrouble te na nsima c'est-à-dire batika mutu nyonso ndenge seni alobaki mutu nyonso azala candidat aélimine ata mutu te côté propagande pe batika mpe mutu osala propagande milie nyonso alingi akende mundiaka akende na kasai muluba akende na kisangani moswahili aya na congo central akende partout kosala propagande batika mundu osala propagande congolais mpona mutu oyo alingi donc je de doute que l'élection osalama na 2 points 300 millions nani je m'excuse 300 millions kadima azokoexige na facilité oyo bazopesa batite kokende na bamilio balingi mpona kosala propagande yango nde doute naza nango. Jimmy Mukendi Chimanga azali candidat député national numéro 707 na Lukunga pe candidat provincial na commune ya Ngaliema numéro 303 asali message oyo mpona kosenga ba électeur na union surtout ba pesa voix. Bana ya Lukunga tango ekoki biso nyonso nsima ya Jimmy Mukendi Chimanga mosaleli ndakisa molobeli. Ah oui, hein? Voter pour moi, c'est voter pour vous-même. Car je suis comme vous. Je veux vous représenter au Parlement. Molobeli, parce que j'ai porté vos voix comme journaliste et aujourd'hui, je peux le faire comme parlementaire. Ndakisa, par rapport à l'entrepreneuriat, nous avons servi de modèle du courage qui nous a réussi. Moussaleni, toujours au service des autres, car vos priorités passent avant tout. Je m'appelle Jimmy Mukendi, je suis candidat à député national numéro 707 au Lukunga et aussi candidat à député provincial numéro 303 pour la Lima. Beltesco azali ko servir population na ba produit na ya kitoko po elingaka santé ya ba congolais ezala kitoko. Nalia Cornebef uti Beltesco te nalia Cornebef nini lisusu Texas yangoyo Beltesco a yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe latadi ya ngombe Cornebef oyo okoki kolia yango onali bana spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi Cornebef ya solo latadi ya ngombe Texas esalami ya munene pe ya mukie nyonso na ndenge ya kantite oyo kolinga kolia na yo na libota na yo. Beltesco a pris opportunité malamu ya kosala choix ya kolia ngombe batia na linzanza babengi lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe ye Texas Cornebif oyo babengi halal ezali ngombe kitoko batia na boîte nyonso ezali ba Cornebif Texas nga na benga yango lata ya ngombe na ngombe euta Brésil. Bokanisi esili tente Beltesco ayeli bino latadi ya ngombe mususu na kombo ya Oxford elengi nango deja batia matungulu na kati okotepasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge okolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Cornebif Oxford ezali Cornebif oyo eyebani kongo mobimba mpona nini po à la seule différence ezali mundele sa tiela oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati yo kosala so dépense mosusu te euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala moto ayebi deja koliaki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout ba Cornebef oyo uti na Brésil cadeau signé Beltesco oyo azali koassure toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui
Kinshasa oyo kala ezalaka kitoko mingi kasi lelo oyo salité partout oyo wapi Christian Malonga bazalaki wana na croisement Kasai esika nini bakutani na bosoto oyo wapi population abeleni. Eza kopesa pasi pona population ya ville province ya Kinshasa pona avenue oyo Kasai croisement Kabamba eza kobeba se kobeba botala bino moko lolenge mituka pe ba moto eza na difficulté ya koleka poli bulu moko esalama awa uta kala pe etelemisi mai eza ko komplike nzela mabe makasi pe lisusu danger eza po basinga courant eleka na se maekutu ya kuaproche yango ezate soki bato bas électrocité bakonza mboka tokosuka wapi po bisika nyonso oyo totambulaka eza deja ya kobeba meme na makolo na ngai awa soko longo okende bokasa okutaka potopoto na potopoto bo bakonza mboka oyo potopoto oyo bozotikela biso tozomona kaka badepute bazobima tokosuka ndenge nini bobongisa banzela botia baterase bofongola banzela botia balimière bagoudron Kinshasa ezonga ndenge ezalaki po soki bosali yango te tokoti kondima bino ata na eloko moko te. Tokosenga na hôtel de ville à son chargé na musala na ye OVD okenda wapi tala ndenge banzela eza kobeba beba tosengi na bakonzi oyo bazali vraiment mieux placé ya kosala musala bo sala musala pomboka na biso ezala kitoko belection yango oyo bozomona te oui Numéro 707 ya Lukunga 303 ya commune ya Ngalema Jimmy Mukenchimanga azali kokoba na ba activité na ye na cadre ya ba campagne électorale oyo bino botala mobange na nzembo oyo bato basaleli ye pona kopesa ye maboko to pepwa na tina ya ba campagne électorale oyo bana ya Lukunga tango ekoki biso nyonso nsima ya Jimmy Mukendichimanga mosaleli ndakisa molobeli ah oui hein tango ekoki Lukunga Jimmy Lukunga eza ya Mukendi numéro 707 ah Jimmy Lukunga ezali yayo ah Jimmy Mukendichimanga numéro 707 ah Jimmy Jimmy Mukendichimanga numéro 707 Ngaliema Monga Fula Lingwala eza ya Mukendi Ngaliema Monga Fula Lingwala eza ya Mukendi Lukunga mobimba Jimmy eza ya Mukendi Lukunga Jimmy Lukunga eza ya Mukendi komine ya Kinshasa Barumbu Kombe na Kitambo eza ya Mukendi Kinshasa Barumbu yeye Kombe na Kitambo eza ya Mukendi numéro 707 Jimmy Mukendichimanga yewana numéro 707 toyebi ye malamu tozalaka na ye azalaka na biso lisusu na makambo etali entrepreneuria bondimelanga Jimmy Mukendi de leader oyebi ke bajeune ebele balongwa na idéologie oyo ezalaka ifo ozalaka asima motu sikoyo ekoma mpenza ide moko eye ata ya entreprise kobanga esila bameka esimba mpe lelo bakoma balider balanda nde idéologie ya Jimmy Mukendichimanga
yango tolobi azali ndakisa bana lukunga biso nyonso se numéro 707 topesa ye maboko ekeyo bondimela ngai kolo idéologie ye wana bana ya kaluka ya Jamaïque ya Malweka ya Bwadi ya Lutendele ya Mbudi ya Mitendi ya Pakajuma ya Bon Marché ya Montikile ya Bova batata bamama mpe bilenge ya Kalufungula ya Kankokolo Kalwano Ka Babylone Ka Chanik bana ya GB ya camp des anciens combattants tobosani te bana ya Kimwenza mpe bandeko nyonso ya fondation Jimmy Mukendi me mokolo lukunga yeyo te Jimmy Mukendi Chimanga numéro 707 kangango bien numéro 707 biso toponi kaka yo Jimmy Mukendi Chimanga ye ozala molobeli na biso na parlement alukunga ezali ayo bakisela ye molobeli mosaleli mpe ndakisa tika tobeta masolo ya culture congolaise ndenge nini bendele ezali kotombwama mokolo ya samedi na weekend oyo Fally Ipupa azalaki bongo na U Arena esika nini abetaki mobangi na concert le 25 novembre elekaki avec impact na idéologie to proposer le bino extrait oyo Jamais rata awanaka NB TikTok ya mokolo na lelo ingénieur Agapeka jamais apesi biso yango. Si tu me... Non, pourquoi ça ne peut plus marcher, Junior? Pourquoi ça ne peut plus marcher? Junior, je suis désolé bébé. C'est avec moi, moi c'est mon sous. Parce que je t'aime.
Toi un beau gosse comme ça au bon de la petite fille oh alors que biso ba fille mûre toza na biso papa landa na onga. Junior. Attends bis. Alanda mai. Eh oui. Jésus. Ah, Mia. Mia. Aza mwasi na ngai. Yo, ngana beta. Mona ko, ngi sasi. Oh. Merci pour vos alaki belé à Kolande édition ya KNB News à Mokolona lelo nazalaki na sengo makasi ya ko présenter bino yango avec impact na idéologie surtout ko bandana bino semaine de sala kabiso kitoko makasi kasi to sengi na motonio surtout le 20 décembre awa ba élection et sengeli salema vote ko salama le 20 décembre yeba nani oyo olingi opuna bana ngalema bana lukunga botala numéro 707 pona district ya lukunga kasi pona commune ya ngalema numéro 303 Jimmy Mukenchi manga azali wana pona bini la ile bino tomona ni bongo lobby magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino